Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Tout sur la mouke makambozo le kanambo kanabiso Congo Kinshasa, papa, maman, Simba, Nabokebi. Na lingna laksabino image moko tozanango, na ebi ke koza losi otalaki ango, tope otalaki ango te, na kosepela ozwa information awa, nanzela ya des shows Denar TV. Problème eza na bandeko o eza boyo. Yaya mboka na biso Kinshasa tope Congo esi ekufa kala. Mboka ekufa. Mais d'un côté biso moko pe ba population tozobo mboka na biso moko. Mais soki pe population azobo mboka eza faute ya bakonzi po nzala eleki. Po pasi eleki, po misala pe ezate. Bandeko ne ozomona bango wana bandeko bazo buka, c'est-à-dire bazo ko panza mboka double. C'est-à-dire bazo kendo kwisa ba pylone. Ndenge ozomona eza wana bango musana bango kokendo kwisa ba pylone. Yaya ba pylone oyo bachaka ngo kala depuis Mobutu. Lelo soyi bokwe isi pylone na Kinshasa. Tokozwa pylone mususu wapi po baya kobongisa mboka wana, c'est ça le problème. Ba pylone o papa maman ndenge nazo lakso eza ba pylone bachaka kala na mboka. Lelo ndenge ekweyibo eto yebite. Po baya kozongisa pylone o bato bakovanda na ba manque d'électricité ya basanza na basanza. Mais bango bazo kata ba pylone wana pona nini? Zela na chelo video omona explication et bongo toki ko bakisa maloba na sima tolanda video. Ndeko Mbote. Kombora Yonan. Fils. Okomi awa na Jemi West ndenge nini? Tokomi awa tokata ba pylone ya SNEL. Bokati ba pylone ya SNEL po bosala nango nini? Toteka. Boteka nini? Ba cornière. Boteka ba cornière. Boteka lango nani? Toteka ima Chantal na Nelly. Ma Chantal azali? Aza wapi ma Chantal? Yende? Yende boteka ki ba cornière ya SNEL. Bokati ba pylone pona ko longola ba cornière botekeli ma Chantal na Nelly. Na Nelly na OK. Na OK. Na Nadine. Na Nadine. Bango nde ba sombaka ba cornière oyo bokataka na ba pylone ya SNEL. Est-ce que tu peux présenter ngai batu oyo bazali liboso na yo? Parce que bazali koloba ke yonde chef de bande. Yonde chef de bande, est-ce que tu peux présenter ngai batu oyo? Moko na moko oyebisanga pe role na ya jouaka na groupe na bino ezali nini? Présenter ngai bango ya liboso ye wana. Kombo na ye nani? Oh, chinois. Chinois na groupe na bino asala kamsala nini? Chauffeur amema biloko. Chauffeur amema biloko nini? Ba cornière. Ba cornière. A part komema ajwaka role nini mususu? Soki toye na wenze. Ye mutakenda na biloko na wenze. Ai na biloko na wenze. Mais tango bozalaka na terrain bozo longola. Ye azalaka wapi? Azalaka te azalaka na nzela. Azalaka na nzela na mutuka. Bino soki bolongoli bokomisi na nzela bo charger na mutuka ye akeko teka na wenze. Za bongo? Toyaka na ye atika biso na parking. Oui. Ye ake na wenze. Oui. Aye na mbongo. Ake atiki bino wapi? Na parking. Parking ya Liberté. Atiki bino parking ya Liberté. Ake ina wenze atiki ba cornière azwi mbongo. Azeli ba maman e bayaka azwi mbongo. Azwi mbongo ndi ayeli bino. Okay. Ndeko mususu kombo na ye nani? Oh, Roger. Roger ajwaka role nini na groupe na bino? Transporteur. Azali transporteur. Transporteur na ndenge nini, expliquez bien. Ya azumi ba konye ko musa na prince. Azumi mango na zamba côté ba pylone ezali. Ye azumi misa na prince. Na prince ba ye azana mutu kazoze la pona ko charger. Oyo ndeko nani? Makuma role na ye zala kanini?
transporteur comme na place pylone ezali pilone ezali kobimisa na balabala oyelanga sac ya matériel na bango basalaka mosala très rapidement ndeko ya misatu kombo na ye nani trésor mosala na ye nini amemaka kolongwa na place pylone ezali kobimisa na prince po bacharge na mutuka yo moto mataka likolo oyo nakanisi fils yo moto mataka mpo na kolongola eza boye te matériel bosalelaka nango mosala ezali wapi epi ezalaka epai ya nani matériel etikalaki epa na ye namoni ezali na saki wana matériel etikalaki epa nani ezalaka nani agardaka matériel bosalelaka mosala Roger mutu agardaka matériel nani asombaka baclé parce que natunaki yo mutu na oyo sopa mona se nani asombaka baclé mpona kokende kofungula na base ya meto mutu asombaki baclé ezali chauffeur chinois ye mutu asombaki baclé est-ce que matériel oyo sopa na se monsieur est-ce que matériel oyo oyebi yango nayebi est-ce que matériel oyebi yango nayebi oyo na oba oyo nayebi yango oyo oyebi yango oyo oyo oyebi baclé oyo na si ya meto bosalaka nango mosala nini si ya meto kokata baclé kofungola si ya meto kokata baclé kofungola Roger ozali mécanicien te na ndako na yo basi ya meto baclé tout ça eza nini loba polele eza nini baclé oyo bozo komona oyo ya mike wana eza ba outillage ya moto tozana ya minene oyo minene eza oyo tosalelaka mosala fils aza koexplique mosala nini bosalaka ngola ba cornière oyo nde bosalelaka mosala voilà mon général, je pense que vous venez de suivre le travail qui a été réalisé par la police, le commissariat provincial, par le groupe mobile d'intervention Kinshasa Ouest. Au cours de 2 jours durant, avant-hier, nous avons mené une opération importante qui nous a permis, de mettre la main sur fils que vous voyez devant vous et son consort. Au niveau d'un scellé, ce sont les auteurs, c'est une association de criminels. Leur mission, c'est pouvoir couper les pylônes de la SNEL et puis emporter les cornières et aller vendre au marché de Liberté. Vous êtes sans ignorer que ça fait pratiquement 2 semaines que toute la ville est abandonnée dans le noir. Une grande partie de la ville de Kinshasa, particulièrement la partie est de la ville, est dans le noir. Il y a également Bukankalonzo, une partie importante de Tchangou, ainsi de suite. Ils sont plongés dans l'obscurité totale à cause de ces inciviques. Nous avons été saisis qu'il y a plusieurs pylônes qui ont été coupés, d'autres sont tombés. Alors nous avons mené des enquêtes importantes pendant 2 jours. 2 jours, et depuis avant-hier et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas dormi. Hier, c'était le tour de la commune de Lancélé où nous avons démantelé le premier groupe. Et la nuit d'aujourd'hui, c'était jusqu'à Maluku. Nous avons effectué une descente à Maluku à partir de 23h et 0h, 1h, 2h jusqu'à 4h du matin pour mettre la main sur les complices. Ils sont là devant vous. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ce sont des gens comme ça méritent sévèrement être sanctionnés. Ils seront entendus sur le procès verbal, mis à la disposition de la justice congolaise qui s'occupera d'eux pour des mesures conséquentes. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Il y a certaines autres qui sont en fuite. Nous allons continuer les enquêtes jusqu'au démantèlement total. Voilà. Merci beaucoup. Nalandi ndenge commandant la police wana zotanga PV na bango ou bien ndenge opération esalwaki po bakanga bango. Oui bandeko basali mabe. Menga personnellement ezopesa nga mawa. Tala paisible citoyen, paisible peuple anzala, peuple ya passe. Tala ba santé na bango. Bato a pasi, bazo souffrir. Yaya, ba enquête bango bazo tangela bango belé enquête tout ça ba kende bebe tout ça ba leka na justice tout ça. Mais bokanga bato ba bomi mboka po peuple koma na état oyo. C'est ça, baza wana présent. FCC wana mobimbeza plein ba bomi mboka. Paisible citoyen, paisible peuple, à quoi ici pylône, oui, à Salimabe.
Bakwe ici pylone na yebi basali mabe. Mais bango kutu pona pylone yo kandenge bozo tangela bango ebela ba français na ba infraction na ba biloko ebele ba les cas devant justice tout ça. Et bongo bateau ba bomi ba milliers de Congolais. Bongo bateau ba piller RDC baza présent na RDC siko nde na oloba boy. Baza présent bazo continuer ko piller. Ba sombi biloko minene bandako ba bateau. Bazui ba concession na étendue nyonso à RDC. Ba ya quand même vide lelo ba komi ba riche. Non bien. Peuple congolais azobo makaka ba citoyen na ye. Soki na lobandeni police congolaise ezobo makaka ba peuple congolais. Ou bien police congolaise ezo kanga kaka ba citoyen congolais. Mais tout ça na ba étranger combien? Roubero azui minembwe. Roubero azui minembwe apesi ba Rwandais Roubero. Mais Roubero aza calme bo sala ki ba discours ebela wa parlement tout ça. Minembwe et là Roubero azui minembwe. Tala ba dossier kolanda yango wana. O esengeli bo penda police a marche. Bocha penda justice a marche, balanda, mais lelo mambwa minembo ango tosuki nango wapi. Roubero aza libre. Roubero otambola. Libre. Mais tala bande kona biso oyo, peuple a pasi, peuple a nzala. Tala santé na bango. Tala santé. Mais pour nini mboko ezotambola marque oyo. Nga personnellement ndenge ba yibi ba pylone wana eza mabe moi je sais na lobia on a ebandé la émission. Mais yaya, bongo siko Joseph Kabila. Joseph Kabila za présent na RDC. Ayibi combien, abomi combien, mbongo ya zwa ki a 5 chantiers. 5 chantiers a timoli RDC mumbatiki mabulu. A timoli RDC mumbatiki mabulu, a longoli na bagouton o mobutu atikaka. A timoli a détruire mboka. Mais pour ni bolanda bangote, ya biloko aboye moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi ba peuple mike oui ba kwa ici pylone to yebi, ba sali mabe. Bongo ba o ba bomi mboka. Bato ya FCC wana bango wana tout ozomona bango ba André Kimbuta, ba Nani, ba Joseph Kabila, tous ces gens là, tous ces bandes de malfaiteurs, baza présent libre en RDC, présent et libre et jusque là il vit. Bazo réjouir na mbongo, mais tala peuple, tala état santé à bato. Des malheureux, des peuples malheureux. Mais ce que la police on a fait ceci, on a tout ça, on a opéré pour tout ça, attraper ces gens, au bazo sala qui ba couper ba pylone. Bongo pylone na pamba boye ko l'axe la biso bango. Bongo ba o ba simbi mboka mobimba. Minembwe bazui na Roubero. Boye pe na Roubero boye. Botinde la biso image ya Roubero ke Roubero ye yo to simbi azoleka na jugement public, bo chaye pe na makala. Bo pesa nde image ya Roubero. Pour ça la bien. Bouzou la biso pe Joseph Kabila, soi-disant Kanambe, ndenge babenga kaye, je sais pas trop, bakanga pe Kanambe, boya na epe boye bo pe sa biso pe ba vidéo ya Kanambe to tia. To la ki sa pe peuple tala moto ya yibambo kanabiso, a pia, a boma, ye yo pe bakangi elelo. Na lobi état de droit o yeli kaka peuple congolais, état de droit yeli peuple paisible, peuple enfamé. Mais non, moi je comprends rien. Par après, oui, bah ibi ba pylone, denge total wana ba pylone ekweyi, ba buki pylone to boite, mais yaya tout ça na posa makambo te, tout ça na besoin ba grande chose. Tout ça na besoin ba kanga batu. Batu ba uti ko kufa na ba élection ao. Ba rosi mukendi ba kenda, ba Thérèse ba kenda, ba Congolais belé ba kenda, ba ndeko na biso na IDPS ba boma bango ebele ba cercueil to tikala nango na ba image. To bomba ba cercueil wana ti lelo tozelaka tomona suite ya jugement ya muto atumbaka bato ya IDPS ti lelo tozwaka te. Tozana besoin ya muto ya betaka lance roquette o ya pesaka ordre bakende ko beta lance roquette na base ya IDPS bazikisa bato. Des vingtaines de gens bapela moto ba cercueil etikala to tikala nango na ba image to bomba ti lelo tozelaka mukolo ba kokanga mutu wana to leka kolobela. Tout ça a besoin de biloko pampambo yo te. Bah simple citoyen bokanga bango non parce qu'ils ont volé, ils ont fait tomber pylône pour na kozwa ba cornière. Oui, c'est bien bakangi bango, mais ça ce sont des petites choses. Tout ça a besoin bakanga bato ya solo. Bakangi la biso bato a solo mboka wana ekufiti. Ba criminel nyonso bango wana ba otambola. Tala ville à Kinshasa ndenge komi. Ba milliers de mbongo ebimaki ekei. Vital Kamerhe balie yete po ya leka ka mbongo ya soki bobenga ngoni ya 100 jours. Vital Kamerhe bongo ba obalia ki na époque eleki ya 18 ans bo kanga bango te. Sinde tozela
Vital Kamerhe leka alobi abo simbi embango. Bongo ba obalia ki na époque à 18 ans. Bazate libre. Ya to tika distraction, bo tika population tranquille. Oui, basali mabe ba ko ici pylone et ça peut bien ndenge bakangi bango mais tozana besoin ya bateau wana ya minene. Oh ba ko ici pylone c'est combien? Bongo ba milliers de dollars ba sombi ba bateau. Tozo mona on mikonyo sona ba photo ba image. Ba bateau ba zumbongo wapi bayaki maboko na makolo ba zumbongo wapi. C'est ça. Bazui mbongwa, bazui ba concession, bazui ba hectare ya ba mabele. Tande bato ba komo kabola Congo. Bato ba okabola Congo lokola gâteau, Robert Watali trop c'est 3 8 minembo apesi ba Rwandais. C'est ça. Na uchuo ka msusu ba lobi so ki fize komi pays. Donc c'est comme ça. Maka mtwa na oposa ya ngwana bandeko ba okufa na est ebele. Boya ko l'acception bato aboy. Tala santé na bango ndenge ezali. Bazo souffrir. Bazo mona pasi. Soki bazo yibeza po ba emploi ezate, employement ezate. Soki musale ezaki na limite ba okai koyiba. Nzala nde zo sala population kendo koma na état oyo. Population kendo koma na niveau opo nzala ezali. Soki misale ezali bandeko ba koyiba te. Soki biso pe nyonso tozolo baso tozali na Kinshasa musale ezate meto ingai pe toyiba te. Toyiba kaka. Eh oui, yo kasi nde ba oyiba na bango nyonso ba bazoba. Batama yele na kati na bango bazali. Ba o bazama yele na kati na bango bazali, mais bake koyiba po musale ezate. Également biso peso to bimara ba mboka te na bisika to yeko vanda ya kokomaka ba étranger quelque part, soki pe tozali na Congo musale ezate to koyiba yaya, to koyiba kaka. Parce que le ventre enfamé n'a pas d'oreille. C'est ça. Donc esali mawa passe na soni na ngena la sabino image yo kaka ndenge bomoni bandeko ba ko ici pylone. Bazo kata ba pylone wana pona koluka ba cornière bibende wana ozomona bibende wana nde bazo kendo teka yango na marché pona koluka moyen de vivre. C'est ça le problème. Mais sauf que bibende wana ndenge ezokoya boye eza pasi ya jete po mboka wana ekufa kala. Mboka ekufa kala. Ndenge bakwesi ba pylone wana na chango. Bana chango kurenkei po pylone ekoyaki. Pylone ekoyi pona bateau bazozwa bibende bakende koteka. Ba fils ba trésor, maman Chantal yé pas kota coopération, maman Chantal yé wana, na chinois chauffeur, et puis na Roger. Donc, basali une bande complète. Mutuna mutaza na fonction na ye, ou bien za na rôle na ye na kata bande na bango, oya kwesa ka pylone azali, oya kata ka pylone azali, oya memarama bende azali, chauffeur azali, comment dirais-je? Partenaire na bango maman Chantal yewana. Donc ceux qui bazui et l'équipe ba mona marché, maman Chantal a zui et kei. Mais mboke zo kende toujours na kao parce que pylone ndenge kwei lelo teto lobitende go telema. Po mboka wane fukama kala. Mboke fukama. Donc tiba kwei si pylone obwe milelo. Eza lelo teto lobite ba kobongisa ngo. Donc voilà, o tuinga to laksabino ngo wana bande ko ba o souffrir sauf que bakangi bango oui to lobi merci mais basa la justice ya solo batika kokanga ba petit peuple ça sert à rien soki mboke tambola ki bien petit peuple ngaka yibate soki balongoli chômage na mboka petit peuple ko yibate ba ko continuer ko piller mboka bazawana mais batiki bango o nde bazoya ko bimisa ba français belé na ba article belé tout ça non ça fait pas propre. Donc voilà, merci beaucoup o tuenga to lo bango wana mboke za dans les chaos population nzalele qui cette fois-ci ba koti na ba pylône électrique pona kokwisa yango koluka moya kolesa bana choix ezate ya tango misale ezate il faut bayiba tala bandeko santé ya malonge ezate vie ya malonge ezate musale ezalaka te akosala nini faut yiba pylone. Donc biloko aboye moko tozo sepela bakangi bango mais soko zongi na vraie cause eza manque ya emploi manque ya employement manque ya musala nde tindi bandeko bakende na cause wana parce que soko tali ba mingi kati na bango baza batata baza ba papa bana baza ba père de famille ba responsable mais pourquoi ba keyiba donc il faut tozonga kana cause eza po musala ezate. Voilà otenga to lo bangwana. Merci beaucoup, le plus important, partagez votre émission pesa pe bandeko mususu batala Kinshasa et baby na minute ko masolo ya kokwesa pylone okwesi pylone ozwi ba cornière oketeka ba cornière mabende wana ozomona ba kokata ngo nyonso a morceau et puis c'est très dangereux courant ya makasi boye soki simbio na nzoto ya likala sur place mais bandeko bandimi risque wana pona nini nzala na passe. Voilà, merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez que ça va bien. Et Zalaki Abino, humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya, ciao.